Cléboa.com. Là, nous sommes déjà à l'aéroport de Njili. Et c'est quand même Bandeko ya UDPS. C'est mobilisé Makasi pour Jean-Marc Kaboundou, Azali Bongo, président de Bango, na UDPS, Azali Bongo, vice-président, il y a assemblée. Et par là, je dis merci. Nabatunion Sobolinga Cléboa, Tozawana Pona Rope Sabino Kaka, au état politique, Yambo Kanabiso, Mamisala Nyosozapona. Je dis merci à De la Nation, Tonton Banda Pichumanga, Boss Lady. Merci pour les encouragements. Boss Lady. Je dis merci à Junior KB, Nabatunion Sobozolinga Musala Cléboa, Zosala, mon caméraman Marquis Ngangeli. Merci beaucoup pour ton soutien et pour ton courage pour Musala Tozosala. Je dis aussi, Nabatunion Sobalinga Cléboa, Nabatunion Sobopesa Cléboa confiance, Tozawana Pona Rope Sabino Musala Malam, Simon Rukengeza. Merci pour le coaching.
sepeli mingi tango zomona esengweza makasi et puis omoni angwema na aéroport ya Njili toye koyamba mokonzi na biso président Jean-Marc Kabund oyo akendaki na Rwanda lelo azongozonga mboka. C'est pour montrer au monde entier que Kabunda muta osakana na yete aza leader munene puis aza leader ya masse. C'est pourquoi omoni lelo biso to sangani na papa na biso IDPS biso toza bana IDPS toza ebele nde toye koyamba mokonzi. Na batu bazo landa bino ba misusu ba ebite but ya voyage ya Jean-Marc Kabund na Rwanda, il paraît à l'école en Afrique du Sud. C'était quoi l'objectif ya voyage? Bon, but ya voyage ya président ezaki akendaki tourisme était dernièrement zaki en Afrique du Sud, bolanda ki na ba information musala kenda osala ezaki conférence à SADC akenda représenter parlement na biso na SADC na makambo nyonso akutanaki nango a sauver d'ailleurs mboka ndenga sauva lisusu biso na Genève. Alors oyo auti Rwanda akenda lisusu na mission ya parlement. Alors pour la kolakisa ke Jean-Marc aza muto azo sala musala pona kosunga mboka oyo kende liboso. Andeko na biso ya PPRD ba uti ko pesa moi message balobi be aliro tozo kende bokozo ba hyper kisino ko yoka ba message bango bazo pesa. Bozo mona pete ke entre coalition on peut dire zobeba. Bon, président Jean-Marc Azaki clair mardi passé à lobby, il y a que lui qui peut donner le mot d'ordre. Aebisi biso totikala na alerte maximale. Kaka ye moko jour a komona ke coalition yo to sepeli suna ngote to mon intérêt à peuple était abu pia awa to zana alerte kaka maximale. Bango jusqu'à preuve du contraire to zana coalition. Tozo landa bango président de la République yende mokonzi na biso azana coalition mais biso coalition na biso eza pona intérêt à peuple. Eza pona intérêt ya ba individu te ya groupe moko boete intérêt privé ou bien intérêt moko égoïste. Biso intérêt ya IDPS, intérêt ya président de la République ya Jean-Marc Kabund, coalition eza intérêt du peuple. Soki to moni ke intérêt wana peuple azomona sous clarté. Président Jean-Marc alobi abu mpia déjà bato bakonager bakonager misutu bakonager sans mai biso bakonager ta na piscine na yema nager misutu bakonager na nzete akoye pas vasin a nager ne soit pas vasin donc c'est comme ça. Na batu ba olanda bino message nini bozo pesa bango par contre minute to yoko yamba déjà Jean-Marc Kabund batu bazo landa retenir nini ba comme bozo lo batu zo et ya batu mso ndire bazo comprendre te ba ko yoko la ko nager côté kuna bozo ba hyper kit ma message clé bozo pesa na bandeko bazo landa message eza moko mama d'abord omoni ndenge bandeko nanga tozana bango oyo eza association oyo ezo soutenir président de la République oyo ezo soutenir honorable Jean-Marc Kabund. Message eza moko, message eza soutien au chef de l'État, message ya soutien et pas président Jean-Marc, message ya soutien à IDPS parce que IDPS a parti au pouvoir. Alors base n'est un problème. Message eza que biso to soutenir gouvernement, to soutenir l'action en chef de l'État, to soutenir gratuité enseignement. Oyo nyonso omona ke biloko nyonso ezo sepesa ete ba frontière ezebele. Akolo ba parti alelo na komi Ougandais, na komi Brazzaville, na komi Angolais, mais biso avec Félix, avec Jean-Marc Kabund, c'est 100 ans. Béton. Oya lingi ko soutenir le président, nos portes sont ouvertes. Oya Asbel, les partis politiques, c'est une association. Oya to soutenir le président de la République, to soutenir Jean-Marc Kabund. Message les autres, c'est un message à paix. Toye ko bukate, toye ko betanate, toye ko boumate, parce que IDPS c'est un parti démocratique. Donc toye ko yamba mokonzi na biso, mais ba provoquer bisoté. Mais à ça là ba déplacement pe moi mingi, tout le monde a boya mbaete mais on dit apparemment le lo boza mobiliser makasi au pena ba alerte c'est salami ba tunyo so boye. C'est pas c'est ba menace qui est tolingi to lakisa bango que Jean-Marc aza mutu yema azane ti ekeko ya Lumumba na échanger te. Parce que ekeko wana ezani papa ni mama te. Donc Jean-Marc aza ekeko ya Lumumba na échanger. To lakisi bango que Jean-Marc aza mutu à base.
Bami rappelé tango Genève Salamaki. Alors Baki, la base a dit, le président Félix a retiré signature. Le président a retiré qui en côté. Le président Félix a le pouvoir. Voilà, c'est ça la base. Donc Jean-Marc Aza, leader à base. Aza Yamarote, ce qui balingi batumbola e. Ya koloba elo côté mais talagaka. Bakotumbola de base. Donc merci beaucoup. Message nini bozo pesa na bato bazolanda bino. Depuis bandaka la Jean-Marc Kabunda ça la ba déplacement. Mais ya lelo na moni boza mobiliser makasi eza nini o bolibo annoncer na peuple congolais. Mais yango tolobara Tshisekedi a okufarate. Ça c'est mortaliser l'esprit de Tshisekedi. Comme on a dit que Kaboun c'est les sphinx, c'est l'image de sphinx Tshisekedi, c'est celui à qui donc Tshisekedi nous a laissé. Atikela Kibisoye, alors bien que Batunion so ba trahir nga, mais nga Tshisekedi n'a porté confiance dans pas na yo, na bien que nanzela na okokomisa bitumbala nga tina suka. Ça dit toujours soutenir lelo parce que tu comprends que Azamutu Oyo a immortalisé bitumba ya papa Oyo abundaki pendant 37 ans et à remettre IDPS Nesiko Esengeli. Ça dit ça likamamukete et boyebi na situation actuelle au Tozanango, nous sommes en coalition avec nos partenaires ya FCC au to comprendre que message ya mokonzi na biso ya parti et puis si bango passi et déranger bango yango to mona que na ndenge a lancé défi na ba partenaire na biso to kotika bango bongo te il a fallu to soutenir to le baye que Eza Kabundite mais c'est le message outil na base ya IDPS parce que vous savez bien l'IDPS nous sommes dans un système pyramide renversée, c'est la base qui décide. IDPS azalaki na coalition na FCC même biso azalaki azali soute te tozali parce que tant babanda ki yango biso ba combattant to comprendre ki yango malamu te to banda mona comme si que bata FCC ba osala net ba aventure moko boy lokola toza machine politique ya RDC il a fallu que topé sa position na biso yango moni mokonzi na biso na date ya le 12 eza journée de la base et c'est là qui a communié conformément à l'esprit de la base parce que victoire au FCC a salaka confusion ou allusion eza victoire au bakabela bisoté eza fruit à base pour biso neto décida qui te lobi que papa retirer signature biso topé ça ki mukumba wana te biso topé ça ki mukumba le président Félix azala le devant azala na le devant Yamboka pote akamba biso. Vous savez bien, c'est la décision du Congrès nezalaka irréversible. Mais tout le monde qui nanzela la muka balingi ba tromper biso, yango biso bazo et maîtriser politique, to discuter ki makasi to lobi ke papa to yokana ki bongote, sala effort ya ko sala posa na biso pe sengo na biso ya ko retirer signature na yo, o sala volonté na biso ya ko zala candidat ya peuple o IDPS azo pe sa confiance. Voilà, bande qu'on a besoin de perdre le lot, bah comme il faut s'amuser nango, bah comme le beau, bah on va simbisa qui biso pouvoir. Yango zo mon événement auto zo sala. Mais bah la qui bino pe ba lobby malgré on y so bozo sala ba hyper qui te rozala. Ah, mais Chadar a la leçon ya kopé sa peuple congolais qui ne savent pas que bango nyo sonde baza wana baza batu oyo, ba tie peuple na confusion. 18 ans bosala le côté. Na ina nonde yango loko ni bango ba bosani ba leka na TV, ba leka nenga sangisi base na ye a expliquer monde entier que biso to bosana kele hotel yango tozo linga tozonga peuple aza suna posa na bango te ba pesa merci na président Félix o azui pili la mer a tie base ya IDPS na munoko parce que personne ne peut accepter que biso to vanda na bango biso base ya IDPS to linga kuti histoire na bango te ba bosana te to linga histoire na bango te grâce ya président Félix o bango ba monaki azapamba a calmer biso alobi que pour na intérêt général ya nation to tia ba divergence à côté to sangana po te to memambo ke kende liboso yango moni IDPS to accepter ki message wana et to ndimi ko travailler na bango mais to comprendre le komoko ke bazo travailler na biso en ennemi et non en partenariat ndenge to lingaki quelque part bazo ba eloko mususu na makamusu bazo sana ba acte eza ndenge mususu ce sont des hypocrites yango to ye to mettre bango en garde. L'IDPS c'est la voix du peuple congolais. Babo Salate, nous sommes les partis les mieux implantés. Yango toye to laksa bango bomoni na Nukaboun Oazali numéro 1 IDPS à lui seul tala ndenge to mobiliser. Maintenant s'il s'agit to sangsa bango na fati et goza l'explosion. Bobo ça na 2023 za binoté suka na bino na biso za na 2022 na 2023 exacté.
c'était quoi l'objectif, il y a voyage, il y a Jean-Marc Kabound, et aujourd'hui il rentre déjà au pays. Message nous non, président Aoutaki na mission de service. Aza premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aouti na session na Rwanda, na session ya ba parlementaire, ya Grand Lac a représenté Mboka. Ya ngobiso base na etanga Aouti na mission de service. Aza papa ya banebele tokoti kaibongo te photo ya to yamba to applaudi na musala kitoko yo asali na niveau ya Rwanda na diplomatie bazo mema pour que parlement échangé pendant 18 zaki na ngamba batu moko banda ko manigancé. Peuple congolais c'est là. Ça c'est le changement. Kabundi c'est le changement. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Oh yeah! Et tout mal à Kabundo pika pembe. UDPS oh yeah! Et tout mal à Kabundo pika pembe. C'est le secrétaire des amis de Jean-Marc Kabound. Tout le monde est venu à Boza mobiliser dans Makassi. Et là, on est motivé plutôt parce que tout le monde a Jean-Marc Kabound d'ailleurs, car même il y a tout le monde mobilisation Makassi. Et là, on est venu pousser Bino comme un nouveau message à Bandeko, non, merci maman. Na peso d'abord merci, mais nazo episode d'emblée que tozo bangate et puis oyebi que parti o toza eza parti o bangate. Président asalaki mobembo na mboka mopaya yango biso comme base na ye d'habitude toyaka si souvent ceux qui président za na mboka to ayaka pona ko toyaka ka souvent pona ko yamba ye nde toye pona ko yamba tozo banga mututé. Mais il faut se connaître ya boete mais là on a mon immobilisation bakasi boé par presque pas mobilisation permanence mobilisation. Oui, je pense que dans une mobilisation, c'est normal, il faut être là. Je pense au Tioyoka tout de suite, ndenge base zo yemba ke non, tozo senga vidéo. Vidéo pour nani les système à FIFA webi ke non, vidéo la ki saka makambo eleki o batu ba moniter. Et loko tozo senga siko ke non, président ko sa siko eloko na parce que ce que eloko aneza, muto akoposa na makambo eleka te directement to komona tozongi totali o muto asala parce que batu ba commencer à net ko bossa na ke non, batu ba bossa na o basala mais avec système à vidéo to ko banda ko mona oyo muto asala po ayeba déjà que tala na tricha ki boye batimbelanga. Non, yango moni toza mobilisé avec ce système toza na actuel système tozo benga vidéo ndeto yeli siko po président yemo kwa d'état détaillé les biso yango. Mais quoi il y a PPRDP on a balobi bo zo ba hyper kit. Donc pour ça on a pété que on dirait coalition en opposant du kobo bo mango. Ah non maman na ngana e biso boye. Ce que taliban de quoi na otanga komona bangote. Place au basaki réunion na ezaki na salle climatisée. Mais place au biso toza climatisation ezate. Et pour apesi mutu 1000 francs te pour ya place au. Biso moko to yaka ndeto ya. Bango basala ba hyperkit wana na kati ya salle mais biso to sala ngo to sala spectacle public. Message ni ngo pesa na na plus bakani banda ngo kana biso évoluer la guerre de la terre ba matériel de la terre na kimeza ba corps aussi message le message eza ya paix président Lobaki yango mais topo il va interpréter ma baie sur ma comme président Lobaki parce que président Lobaki que non toza na kati ya coalition topo coalition te mais le problème na biso eza que na kati ya coalition to pesa na paix ba limite na respect. C'est ça le problème. Toza na problème to na kati ya coalition to travailler na kati ya coalition on a paix eza na kati ya Congo. Bon toye toza na kanda vraiment toye ko répondre ko la kisake vraiment en tout cas base nde makambo par rapport à bato oyo vraiment ndenge balingi basala ba bêtise sur toye ko lakisa bango que peuple a sepela kana bango lisusu te vous comprendre bon oyo to koloba mingi te et puis ye moko ko répondre bango tozo lakisa déjà force que vraiment en tout cas que azam tabatu c'est ça. Mobilisation à bino ndenge za makasi message pour les population parce que apparemment tout le monde a bino ba voisin ozo banga ba hyperkit to ndenge message pour yango ela bino makasi biso tozo banga bango te bango nde bazo banga biso ozo mona que vraiment problème ya nage ndenge komi yango ana bakoma kolamuka chaque jour soki bayoki que vraiment depuis bayebisa bango ya problème à nage donc ezo sala bango pasi makasi yango ana nde message ya suka yango ana bayokolaka ko nager
Bon, message, tozo pesa na peuple congolais, ba pesa Fachi confiance. Bon, mon a béton, ndenge bazo benga ye Fachi béton. Vous comprenez? Donc, c'est à résoudre déjà. Ba pesa confiance, makambo a bien ko salama déjà. Bon, le seul message au Doro Bakissa par rapport au président Lobé Zakarake, Basimba na Kabunda bisote parce que ce Simbi Kabundo Simbi base. Vous comprenez? Donc, on a Simba na Kabundu, Batonio Sobazawa, et ça le rôle au Simbi Bango. Donc, base de Makambo, base de Desidaka. Donc, chez nous, à l'IDPS, tu as un système, il y a pyramide renversée, base de Desidaka. Donc, Moutounioso, Oyo, à la contre un chef de l'État Zosala, à Okuta na base. Parce que c'est la base de Pesagi, président pouvoir. Donc, Toye, on a Oye Bissabango, que Kabundu, Nazavonga Mouton Sakanana yete. On m'a dit à l'hôpital, les Cambouanage, on m'a dit monde Mobimbe Ningani. Vous comprenez donc, tout ça là-bas jeté, tu as un message moro ya pété, tu as un message moro ya okebi sabatouana nyos. Non, mais le peuple congolais, quand tu dis que mon âme est ya pété, tu as besoin des ordres de biso, tu as besoin des ordres de parce que tu as besoin de président biso à la mandat na kimia. Mais mutu nyonso oya rosala erreur alinga bloqué. Asala le rôle a empêché le chef de l'État linga sala rokuta na base. Donc tozo banga mutute, c'est nous qui avons le pouvoir. Biso nous devons décider, biso nous devons diriger. Ce qui va sali va aventure, va rokuta na base. Donc c'est le seul message au topé na peuple congolais. Le peuple congolais est vigilant, yoka toujours makambo oyo. Président Nabiso Jama Kabunda Roloba. Donc toye poto yoka nini ya roye bisabiso. Donc lelo makambo ezaka wana.